Bon, ngai moko na koti na chez mokonzi namoni wata azoloba pona Karine Mokonzi. Oh, tu regardes mes statuts et puis tu as mal. Ce que tu penses là, c'est ça qui est ça. Azoloba relation azoloba pona Karine Mokonzi. Wata l'écart ya 3 mois oyo Karine Mokonzi wata Gel Show Kisinjora mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko kisi njora wata lobelaki ye ntango wata auti poto kisi njora ye Gel Show wata alobeli ye kala mingi te ntango Gel Show akomi na Kinshasa siko bomoni video wata alobi pona Karine Mokonzi la baronne. Oh, tu regardes mes statuts et puis tu as mal. Ce que tu penses là, c'est ça qui est ça. Olingi kosomba muntuka Sudouane Benga Deni Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Alors bandeko pona wata alobela Kisinjora alobaki yango pona likambo oyo asali ya voyage oyo Kisinjora azoganga wata lie Kisinjora. Alors wata lokola asalaki eloko ya bongo amemi Kisinjora na poto. Alors wata alobelaki Kisinjora lelo Kisinjora azwi coup de sabot na ndimi te wata aza pre mpona kolobela yango. Wata alobeli Gel Show alobeli eloko alingaka Gel Show azalaka hypocrite te alobi bongo oyokaki yango alobi na makambo mosusu oyo esengeli mpona Gel Show. Gel Show bisika azalaki elandaki yango ebakisaki ye motu nalobi te ekomisaki ye motu monene ebakisaki ye motu makasi azala na esengo. Alors wata alobi eloko alingelaka Gel Show azalaka hypocrite te. En tout cas kombo ya hypocrite te Gel Show esalaki elengi mpe na eloko wata alobi eloko alingelaka alobi teki aponaki Gel Show malingelaka Gel Show. Lelo oyo nakoti na chez mokonzi na Facebook surprise namoni wata azolobela Karine Mokonzi. Pourquoi nalobi yango surprise? Parce que wata atambulaka
apasaka journée te ntango azokanisa banzembo na ye, ntango azokanisa carrière musicale na ye, ntango azokanisa nyonso akanisaka, alekaka journée te na kokanisa mpe komona Karine Mokonzi. Ndenge biso nyonso en internet chaque jour tomonaka Karine Mokonzi. Bato ebele baza na mokili oyo kaka na internet te, ntina bafamille na biso tolamukaka tomonaka na biso bango te, totiaka mpe ka te. Tala neti ngai na kamwe mbala liboso na vie na passe 3 jours nazokoka koyeba kombo ya ndeko moko te ya mwasi nayebaki ye toomonana mpe mingi. Vraiment elongeli nayebi makambo nyonso nayebi, nazalaka mpe na ye, nabanda kozala mpe na ye, mais siko na ngai nasala likambo moko nalukaka kombo ne boye ebungi nga pendant 3 jours. Nakanisaki nabungisi mémoire, naluki bakombo bato nyonso ezoya yango moko, ata baoyo namona pendant 30 ans. Ndeko mwasi wana vraiment kombo na ekoki kokima te, mais ekimi 3 jours nazoyebisa bino kombo na ye nde ekozonga après 3 jours. Yango wana wata ndenge aza wana ye kombo ya Karine Mokonzi te, namonaka Karine Mokonzi boye. Mais wata boyoki ntango alobi mpona Karine Mokonzi, alobi voyage ya Algérie oyo toyebaka te. Et pourquoi wata ntango alobi bongo bien mpo ya Karine alobi yango à l'aise nyonso? Pourquoi? Premièrement parce que wata aza na confusion, aza na confusion mpona Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi soki na poto amemaki vie lokola Pamela Shekola, wata alinga oloba te, alinga kokosola te. Nalobi te wata ayina Karine Mokonzi, non. Bon, nayebi te. Mais kolinga Karine Mokonzi, oui, alinga Karine Mokonzi. Ntango mosusu alingaki eti lelo. Mais makambo, oui, aza nango na kati ya motema, ye moko ayebi. Alors, wata soki alobeli Kisinjora alobaki yango vraiment ndenge tindaki kaka aloba. Ntango alobelaki Gel Show, vraiment alobaki yango etindaki kaka aloba. Mais ntango azolobela Kisinjora azomona Karine. Ntango azomona Karine ezobakisa ye makambo akoloba mpona Kisinjora. Ntango azoloba mpona Jael azomona Karine. Ezotinda ye aklase makambo kitoko mpo aloba mpona Jael Show. Nyonso wana mpo namonaka Karine nalongoli chaque jour ekomi chaque minute. Alors wata ntango aye kolobela siko Karine, wata aza siko na confusion. Eza teke akomi na confusion ntango batuni ye question, non. Wata ayebaki bakotuna ye parti ya Karine Mokonzi. Soki ayebaki yango te, mais apreparaki mokolo bakotune makambo ya Karine Mokonzi akorépondre bongo. Aprepare yango quand? À partir ya koede Mura
abima na kasho. Parce que Karine aza lokola Pamela Shekola te, aza lokola Jaël te, aza lokola Motu te. Karine Mokonzi aza icône. Karine Mokonzi aza na bafanatique. Karine Mokonzi aza na bato balobelaka ye. Karine Mokonzi aza na monde Mokonzi, monde ya média. Balobaka média ezali quatrième pouvoir. Mais monde Mokonzi ezali premier pouvoir. Na mokola lelo eleki ba pouvoir nyonso oyo bato bakokolanda na diaspora, oyo na bakonzi bakokolanda, oyo na badomestique bakokolanda. Il s'agit ozala kaka en ligne na bamega to na wifi. Alors Wata ayebaki bato bayebi ke ye na Karine Mokonzi baza distance. Ayokaka pe na basite ebele na ba oyo balobelaki malamu bakritikaka Karine, bakoma koloba Karine afingaka Wata. Nzoka Karine afingi Wata te. Mais babanda koloba ngo deja bolandaka ngo pe Wata yebi. Pe Wata ayaka penza na kanda. Moko kande dimine ndenge nalobi azaka na confusion. Bomona Wata na image na voiture na niaou. Bapakule couleur à tigre, mais tigre noir. Alors, ceux qui Wata atambola na voiture, bakutanaka na bango na niaou. Mais ceux qui bimaki na image, toujours Karine Mokonzi. Natango Karine Mokonzi azwaki problème. Mais Karine Mokonzi position azalelo oyo. Pour Karine Mokonzi azwa problème te, aza toujours na batu simanae. Aza toujours na monde Mokonzi. Aza toujours puissant pour aza icône. Siko na moma oyo aza na mobali aboti internet akangango kaka aleki bato ebele na ba fan na ba musicien puissance kutu koloba te aleki na Wata ye moko na puissance. Sikoyo Wata penza ye mutu atambolaka na confusion. Place wana amoni bien to promettre bato oyo babimisaki mura na kasho, to promettre bango bakado. Alors Wata lokola yebe ane na posa bakado te, ye mutu akabaka mingi. Vraiment awosala nini? Faluka aboma moto. Akoboma moto na ndenge nini? Akotinda nani? Moto te. Donc fasala geste moko pote moto ebomama. Alors Wata lobi malamu pona Karine alakisi sentiment oyo ayaka nango mpe na Karine. Alors abomi moto. Oui, abomi moto. Mais makala eza kaka wana, pétrole mpe eza kaka pembeni, allumette mpe eza kaka pembeni. Bachinois mpe batelemi pembeni posa kaka ya kopelisa moto. Mais bon, lokola abomi moto eza eloko biso tolingaka. Po Wata na Karine Mokonzi
bapase makambo ebele ya kitoko ya mabe. En tout cas, biso na misu na biso tomona te, toyebi te, me baza nango. Me lokola tomonaka bango na makambo ya kitoko ebele bapase, tobomi moto? Non, totiki wata boma moto. Bachinois bopusana mwa musika kuna na bapetrole na bino na limeti, bopusa mwa musika. Bandeko, totiki wata aboma moto. Bachinois pe babombi petrole na balimeti, parce que aza wata oyo azala na Karine Tembele, oyo Karine afuli miziki na ye, afuli ye lisusu. Wata ayebane banda kala, wana problème eza te. Wata aza bien aimé na basi na mibali na ba journaliste na bato, problème eza te, tilelo agane bien aimé. Mais Karine Mokonzi yende mutu atiaki lampada, lumière, la luz, éclairage. Na miziki na banzembo o wata bimisaki ebimaki na succès. Mais Karine mutu asimbaki succès kende sozo bongo na ye moko wata na bamasaro gombe na gombe. Eloko to ya pembe na wata eyebanaki ezwaki lupemba na ba porte parole na ba soliste na ba guitariste. Biloko tu na ba ketch balataka na makolo. Sankara pesaka ba ketch mbote ya wera. Mais Karine Mokonzi bawana tu ezwaki lupemba soki tembe. Karine aza na wata te. Bozoka ndenge nini bazoloba banzembo wata ezobeta bien. Bazoloba nango wapi? Ezobeta mingi na Congo. Bazoloba ezoyokana aza na succès. Tozoka ngo na ba journaliste banzembo pe tozoka ngo, mais pas comme tel. Komba wata ezotambola pas comme tel. Succès wata ezotambola pas comme tel. Ba o batikali kutu bokanisi bakufa. Bokanisaka wata ayembaka ye moko. Azanga guitariste, azanga ba bureau, azanga batu nyonso. Po Karine aza te. Kisi njora yaki eloko amonaki ezaka bambuma ya wata te, me bambuma ya Tonium na Belgique, na Bruxelles. Alors bandeko, me Karine amonaki bambuma te. Bon, ye pa amona bambuma. Mamonaki bambuma oya Tonium. D'après nga na yebi Karine amonaka bambuma ya Antonium. Naseki pona za nesengo, pona nesengo. Nanga nasala confusion na bambuma. Alors, la baronne azaka la baronne. Yango na wata koloba lobi pona Karine Mokonzi. Karine Mokonzi pa postango na Facebook na ye, mais alobi yango pona intérêt purement simple ya ye moko wata. Pona intérêt ya Karine Mokonzi te, eza pona ye. Potango alobi bongo a bénéficié aboma moto parce que penza ayebi ke turoyo alinga kozika. Alinga kozika na nenga osakana te. Yango na wata vraiment tembe. Oya moto na tembe, c'est vrai. La Karine Mokonzi ozaka moto na bambuma. Ah, pardon. Na Karine Mokonzi ozakaka oyo kaka monaka yo ye moko ayebi yo po yebi.
ozano moto mosusu te kaka oyo kaka ozalaki oyo kaka ozalaki mpa na ye oyo ayebi bon oyo ozalaki le passé yango wana bandeko de toutes les façons faut kofélicité Wata na courage oyo azwi aboma moto asali vraiment bien asali geste moko ya kitoko faut kofélicité bandeko bagele show bakisi njora bino faut bofélicitaka nde Karine tango Wata lobi mpo na yo bien amemi yo na poto moto kofélicité ezaka Karine simoke na Wata kobanda no na Wata te loba banda na nkolo na likolo oyo akeli yo atia na mokili oyo nsima nango Karine mokonzi alolandi Wata me kotiaka te Wata na likolo na kanisa toyokani malamu. Che, manda foto depois daí, não vou mais lamentar, não vou chorar. Tá meu pipito bem pequeno, caralho. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.